breaking news, tous allez à Liverpool, en plein centre-ville, tous allez à Café Rouge. Non, nous sommes à Café Rouge à Liverpool. Breaking news, allez là, ils ont ma solo kitoko parce que tu sais que Olive TV et Kangami, mais n'expliquez bien pourquoi Kangamaki. Olive TV et Kangami parce que bapesa ki bango mbongo ebele, bapesa ka bango mbongo ebele po ete ba sala musala oyo fallait ba sala ya kotia kabiloko ya Kabila, biloko ya mwasa Kabila, mais bato Olive bazali ko respecter biloko wana te. Yango na omona ke bienvenue somi ba koti na groupe na ye na sima na ye parce que esengeli na bino boyeba ke kosi sakayon sabazaka na conflit munene bango na maps. Alors na conflit wana maps amemaka nkosi na TV, nkosi ya botola ya marché. Alors maps azaki mutu mayele talaka mwana vanda akoli na mbinza, nkosi sikoyo mwana njili atangati. Alors maps alobaki ki akosala nyonso aprouve nkosi ke ya grand prêtre ya mwana njili ya beta masolo atanze. Alors la guerre wana bomona bazali kolukana sikoyo ye maps c'est tellement za mayele mingi ake na ambassade a signé ba papier abendi papa ngoma abendi bienvenue abendi bakumbata pesi bango mbongo a récupérer marché sikoyo le a récupérer marché c'est-à-dire ba pesi TV le ba pesi TV pa mayela bingala obimisa mutu te na pesi yango bienvenue yo bimisa mutu ngai sikoyo na bamisa ngala si c'est-à-dire na ngonga oyo TV wana ekangami mpona nini parce que aussi azali ko respecter sur ba congolais te puis biloko bapesaki atia à part biloko ya Jean-Marie Sakasamba il fallait banolekisa pe biloko ya Olive Lembe na biloko ya nani ya Kabila, mais ya za kolekisa mote ya zo lekisa kaka biloko na ye ya momoni bakati ye bakotoli ye chaîne wana bapesi on siko na maboko ya bienvenue. So qu'est-ce qui va se passer? Alors conflit wana ndenge ezokende boye eloko makasi kosalama ekozalake bienvenue sikoyo il faut kotie lumbe parce que azwi mbongo ebele akoluka pe asomba ba congolais ebele ba animateur ebele ya TV akoluka somba ba chroniqueur bana basi bana mibali po ete batia désordre na kati ya communauté balalisa communauté banda otia biloko Kabila bamusa biloko parce que eza mbala liboso na kati ya Angleterre esika oyo kombe yalaka bamona ke bazotia biloko ya Kabila, bamona ke bakombata bapesi bango mbongo, bamona ke bakombata bazosomba. Alors eloko ni ko tosala eloko tokoki kosala ezali eloko ya liboso kotia lumbe parce que na kati ya masolo nyonso to metteur en scène ezali na Jean-René apesi impidique makasi alobino to signer eloko oyo biso bakombatant tokoza nsima na bino po ete to tia bino poa po makambo elekata combattant moko aya kotelema te alobela biso. Alors biso po totikali bakombatant eloko nini tokosa parce makambo toloba ekanga lobango ngana lobango to annonça bino déjà que mbongo wana lere ye ka mbongo te na ba poison et na makambo ebele siko bokomona na kati ya communauté bato babando kufa parce que mbongo eza na kati mbongo wana lere ye ko elalisa komba bakosomba ba misusu bakosomba te mutu lokola nga mutu lokola ekanga bakoluka batia biso mbeli bakoluka babeta biso masasi to bakoluka batia biso poison d'autres story biloko wana. Alors yo congolais eloko ni okoki kosala etant que congolais kolinga jamais otala ka TV wana parce que TV wana mission nango ezani et endormir ba congolais et là il s'abino pour et longola bino na vie à prière yango na moni biloko nyonso biso tozosala na cadre ndenge nini na cadre ya koéveiller bino par rapport ya makambo ezoleka na mboka, koéveiller bino par rapport ya makambo biso tozolobela bino, koéveiller bino par rapport ya vie oyo ezoleka na mboka. Alors eloko bino kokoki kosala makasi ya lini elabisi ke bino ndenge bozala na ezali bana na nzambe po soutenir ba oyo bazoba ba vérité, po soutenir ba oyo bazosala kosala solo ndenge na nazotambolaka kolongwa Manchester koya Liverpool kosa breaking news kopesa breve information tozofongola bino miso me bango kuna bazosepela te. Alors eloko ni bino bokoki kosala elakisi bo soutenir na biso botia misolo po futo bunda ndeko tobaki misolo fo botia ngaka pa pasteur Nzubila botie kuna pe boye ko rejoindre biso to sala makambo komba. Alors na cadre combat oyo eloko ni tokoki kosala na cadre combat ya exi okende pa pasteur o aza kuna bote landa jamais télévision oyo ezosala musala nango bien te kolanda ngo jamais
alors kolanda pete batu oyo bazoya na désordre batu oyo bazoya na bilobaloba batu oyo bazoya na cadre ya kobebisa lisolo parce que toyosaki bino ke télévision wana ekokanga boza kotia tembe lelo télévision ekangi lelo oyo bato ebele bazobenga bazoba nini oyo ezosonga kala mingi te mais ça fait 4 jours ezosala te nga nayebi ke Sakayon aza motu makasi Sakayon asali kombo Sakayon asali aza na bambongo bato bapaster ase azwa eloko akoki kosala ezakisini eloko akoki kosala eyakisi oyo akosala ndenge nini akoluka peut-être adefa mbongo po afaire travailler TV wana po alongola so mais bato nyonso tu bayebi ke se babotoli etonga bapesi pas bienvenu azotravaille moko te azotravaille na Muyombe gauche oyo tolongoli ye président communauté Muyombe gauche oyo totiki ye kaka tanke moto akundaka bibembe alors na pula akokunda bibembe ayebi sikoyo ke bato sika tifeke azaka moyibi eloko nini akosala azosala tu atindika moto tobengaka charene overdose bomaye ya nini biso bana mboka biso bana Congo esengeli tote bomoni bacondition tozotravaille na ser mopepe na ser manini mpona kopesa bino kaka information biso bana mboka tosengeli na tozala ensemble tokangama tokende bongo alors eloko ya mibale bomoni bino moko nde nzambe alongisi biso beni ini fala ya beni ila na koma mpona ni beni ina ye te mpona ni beni akoti na kondwa bapriere biso za kosambla parce que arriva beni in awa ezalaki oya po aintroniser MAPS parce que MAPS aza représentant ya formation awa alors biso nde tokoti bapriere tosali ke nzambe abeta beni in soki aza na koma mpo makambo wana esalama te parce que ndenge alingaka ya balinga babenda bino mbongo balinga babendaka baarme na bino alors bino bana Congo bino okosambelaka eloko nde ezolakisaka bozosambela te parce que boyokaka te nzambe ati breaking news nzambe apesi biso makambo mpona nini tofungola bino miso tozali contre bato te toza mpe benemi ya bato te epoa kofungola bino communauté miso tala na mboka ndenge mboka ezokende tala na mboka ndenge bato bazokufa me awa eza na bato bazolia mbongo na nsima communauté yango wana congolais fungwama miso parce que likambo oyo ekanga lobango nga na lobango télévision wana bapesaka yango na nzela ya Mugalu il fallait vidéo ya Kabila elekaka il fallait babiloko nyonso to eleka Jean-Marie Kasandale azoleka bazolalisa bakongolais alors bino bakongolais esengeli na bino bolamuka bofungola miso parce que toza en danger parce que mboka ya mokali mbongo ya mabe ezali milimo mabe ezali mbongo ya mabile yali makambo ebele bateza na kati ya mboka oyo esengeli na bino tofungola miso télévision wana ekei mais télévision mosusu ekoya les télévisions wana ezoya rôle nango eza nini kotia distraction na communauté kobetela bino makambo ezanga ntina tala bazolakisaki Congo ebongi Congo ezobonga na TV wana bafilme bazolakisa courant eza te bakinshasa wana bakinshasa commune ya Kinshasa commune ya Bandal commune ya Kalamu ekoma bafleuve soki mvula ebeti mais bango bazolakisa bino bilanga nale bazosala ezali ferme banani ezali ferme ya basud-africain masango nyonso bazosala ezokende na Sud-Afrique c'est-à-dire eza lokola ozolesa mwana mais biloko wana bopakoli mwana mafuta awa biloko mokolo moto azolia do baferme wana bazolakisa bino eza baferme ya basud-africain na Congo toza na 5 armée ya Angola armée ya Uganda armée ya Sud-Afrique armée tanzanien na milice privée ya Rubewa yango ekangi bakongolais yango na bino bakongolais éveil patriotique oyo ezosala bosoutenir biso botia bamisolo na bino bopesa epa pase nzubila mpe kolandaka chaîne wana te soki oza na ndako oza na boring ozangi eloko ya kosala landaka biso na www.sentinelerdcongo.com/ okozwa mateya na biso okozwa bainformation okozwa culture okozwa prédication okozwa intercession toza na intercession à tongo prière à tongo prière à minuit prière à jeudi toza na culture na biso na kati ya culture omona musique na biso ndenge banda ti lelo toza na kati ya communauté kuma masolo eza ebele toza na batolia bampaka na ser na biso nde tosalaka de floreste de Jésus toza makambo ebele ya éducation eza esika moko éducatif esika oyo soki ozangi esika kokende ovandi okodaye soki ofungoli site na biso internet wana ya web na biso musique ya Alain Moloto mbala moko evandi parce que Alain Moloto aza le seul musicien oyo ayembela nzambe na Congo bao mosusu batika baba commerçant donc breaking news alelo Sakayon sa chaîne ekozonga te mais bienvenue azwirele moto azwimi na se
nalobaki ke soko moni mwana ya soso avimi na se na nzungu seke mama naza na se. Alors moto azwi kope wana ezali Mabs parce que bazalaki na conflit makasi Mabs na Nkosi. Mabs a gagné contrat, Mabs sikoyo a récupéré TV mais abatami na sima Nkosi. C'est-à-dire ezalaki breaking news en direct à Liverpool. Didier formé à Malatakala, proverbe 30-30, bino bomoni toza en plein Liverpool. Alors kimia na nzambe za na bino lelo tozu tamuke parce que toza na temps ebelete toza bongo na Moulin Rouge bozo mona biso awa na Café Rouge na Liverpool. Donc ezaki breaking news na biso to keba Muyombe gauche songi na impidique na récupérer TV. Bye bye.